Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde, bienvenue dans Bandegonio sur Balandarabiso à travers Allo Congo. Allo Congo, émission et Sangi Sarapenza, Congolais, et Bélé pour te tomber Solo là. Pour te tomber Mokolo Elelo, de Bélé Penza, Bazui Libaku, Yakolanda Biso à travers Allo Congo, mais Bosali Kolanda Biso pour te Solo la Nini. Urgent na Kinshasa. Mokolo Elelo, maman moko abungisi bana na emi balé pour na nini parce que c'est confia qui na makambo etali Congo bololo. RDC mboko ya maele, RDC mboko etondi kita. Mais pas na biso ezali koyeba ke sensibilisation comme telle ezozalate. Imaginez-vous mama oyo penza na esika ebeli motolokola fiston sai azali comédien. Asali vidéo auti ko somba yepe ba Congo bololo na ye ba citron ba sinda ba bulukutu aye nango na ndako na ye tonga mitali kenga na possibilité te mais motoloko la fiston ça isa mi bengaka patron ya artiste comédien auti bongo ko somba o ba bengi Congo bololo bongo ngai moto na sali na ba possibilité te na sala nini. J'espère que beaucoup de personnes balanda ki bongo vidéo ya fiston saïsaï. Même si alinga ki alia yangote ya mela yangote, mais loko la azali leader y opinion et sali ete bateau nyonso, asa leader ya masse. Et sali ete bateau nyonso ope bazali ba petit peuple tant musu ba yoka kaye ba yoka communication ya makambo etali maladi ekoti mboka na biso. Ezo kende plus na français. Mokolo alobi tozoki privilège ya kotambola na honorable Chilumbu na Changu mbeko moko alobi ya ebi maladi wana tazo tuna kutu soki eza biloko moko batindeli biso na libanda ya mboka pa bamindele me komeli nanu pa bakonzi epa na biso ekoya alobi batuni moto wana oyebi corona alobi ngai na ebi maladi wana na ebi yango te me na yebi ke ezali epa bakonzi bakokabola na biso peuple selon volonté na bango. C'est-à-dire que le peuple congolais a sensibilisé te. Biso ba journaliste lelo tokoki ko sensibiliser à travers médias, à travers ba télévision nyoso bolanda biso na internet topé na Kinshasa, topé na ba sat, mais problème aussi c'est ça qu'on se poser, c'est le problème il y a fond. Tokoki ta sur terrain, osana masque, te nesinga masque na ngana na salle nango 2 jours. Mais il faut se rendre compte qu'il fallait qu'il a changé. Mais pendant qu'il faut changer, aux en foyer, aux en bana, aux en baleki, aux autres là qui okosala yango ndenge. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre, bota la neti vidéo en décofiston saïsaï. Tant que vous allez prôner sur Congo bololo, sur makambo nyo swetali, babiloko matiti, sur dosage na ezara déjà na sur dose nango déjà ezalaka un peu compliqué. Dosage nango, il faut passer encore par traduit praticien. Bango moko pe ba yeba rango pe malamu te. Tout la nana en vidéo en décofisson c'est parce que na yebi sibino tout à l'heure que maman moko na monga fula mukolo ya lelo a kufisi bana na yemi balé. Pourquoi? Parce que ya obaki apesa bango pena cure ba dose unique dans le sens ya malade ane comme atali boso ndako na bango te. Suite ezaki bongo kufa et la police etie maboko. Pourquoi? Parce que makambo bakonzi bazali koloba makambo ba médecin bazali koloba bota la médecin loko Muyembe docteur Muyembe azoko pesa ke même ko ça la séance académique pona ko kotisa maele mususu o etali penza makambo ba minganga na ba député national pendant que ba député bakokaki petango mususu kozwa ba connaissance autrement. Mais docteur a se déplacé qui quand même a kena qui na séance na bango bongo pour na peuple congolais ba député tango bino bozui ya bino notion concernant makambo etali maladie o ya mabe penze ekomeli biso bo pensa ki nini pour na peuple to landa vidéo wana o fiston ça ça ko sensibiliser peuple congolais na komela Congo bololo na komela babulu kutu makambo ebele penza mais ko sangisa yango ndenge nini est-ce que tango azo sala yango ayebisa ki bango ba sangisa biso to bande ko salela ba Congo bololo ba mama batongola biso na ba Congo bololo mais est-ce que ba sangisa ka yango na ba citron ba sangisa ka yango na ba sinda ba sangisa ka yango na ba bulukutu question mark fiston ça c'est aloba kini na vidéo tolanda ndako ekomi ngai zamba ndangi Congo bololo
Sinda, citronnelle, citron, et tangawiz, ba désinfectant. Donc, ah, vous allez pour Yinda. Ah, au tambouli na mais awa, comment on Osuki. Awa donc Osuki. Ndako ekomi zamba. Awa obikate. Awa obikate. Les enfants, bon melanini. Eza bokono ya solo, eza ba jeté. Eza ba jeté. Kongo bololo, eza na pona ko. Na ba malaya ba bimba ba kende. Chou! Chou! To profiter pe, to so soin na biso ba. Ko tali bongo vidéo wana bino nyoso bomoni pendant que azali leader opinion asalaki vidéo wana. Bato otongo mosusu ba comprendre malamu te ba kosala nini? Ba kokende bongo kozwa o etali bongo ba matiti wana pona komeka komela yango pona komeka kosalela yango mais entre temps nalobaki à travers ma mission TV lelo photo benga moto moko o azali parmi bato penza bazali na connaissance na makambo etali ba maladie oyo azali bongo corps médical ye a ko participer tant mosusu na émission na biso à la long il y a émission na biso mais entre temps maman motema malamu maman Liliane na ASBL na bango o penza esungaka de temps en temps peuple congolais tango bayaka bongo na Kinshasa biso ma mission TV tozalaka wana pona ko accompagner maman Liliane ASBL oyo bino ba congolais ebele penza eko de la passerelle ASBL oyo esungaka bana mikie esungaka ba jeune tango ekomaka na Kinshasa mais depuis poto a lancé Pembela maman Liliane a lancé Mbela na peuple congolais pote ba meka bongo ko se sensibiliser autrement par rapport à makambo tango mosusu bato basali koyoka de part et d'autre na message au gouvernement a lancé ki topé mot d'ordre ya président de la République pour na bato nyonso to passer bongo na confinement to kima bokono oya mabe penza esilisi bato na Italie esilisi bato na Chine esilisi bato bisika ebele penza to landa message ya maman Liliane bongo tozonga tozwa quelqu'un na téléphone pour te meka ko continuer émission na biso tout de suite. Voilà, toye sikoyo awa devant robinet pona ko sukola maboko na yebike bato nyonso ba yebike ba sukola maboko. Mais juste pona on l'axaka geste wana les sous ko répéter sous geste wana parce que c'est vraiment très important. Eza elo côté to va na ngo bambula na yebike nzambe to bondelaka ako agir. Nzambe wana ko sala maladie eko sila. Mais dans l'entretemps, vu que maladie wana ezana nous, donc il faut tout changer dans le mode de vie na biso. La façon dont on a dit surtout il y a vivre. Ça veut dire que je vais maintenant enlever mes gants na masque nanga pour na sukola maboko. Voilà. Je tire mes lunettes. Voilà. Vu que ba gants nanga oyo, il a déjà soi-disant la salité pour na simbi bisika oyo ils a infecté. Donc na sangisi masque nanga na kati po ete na kwa kozongisa ngo lisusu na maboko te na longoli bagan na ngai côté ya kati yango yo na baloli nyonso tout. Voilà, et na boaki na poubelle ezali na boaki na poubelle. Voilà, na zongi ah ils ont toujours réserve à ma microbe, donc je fais toujours au-dessus. Voilà. Pour la maboko, il y a monde qui diminuer, fait pour empêcher l'infection nion surtout, on a contracté la journée à l'élo oyo. Et pour sungangai, pour être ngai na pour transmettre yangote na libota nangai na bana nangai. Ba maman avant beaucoup dans la cuisine, ma boko il faut toujours bien laver. Ba papa ba outi mosala, il faut faire ma boko bien laver. Malgré que vous faites ça qui va mbote kunate na mosala. Voilà,
c'est plus facile. Essuie et ben dans la likolo. Pour essuyer ma boko. Pour y avoir des alliés plus facile. Mais même avec ça, c'est bon. Et c'est plus facile une poubelle à pied aussi. Parce que là, je viens de laver mes mains. Mais je serai obligée de jeter. Voilà. J'évite toujours de toucher. Toujours pour éviter. Et puis, on a des désinfectants dans ma main. Voilà. Et là, mes mains sont bien désinfectées. Mais ce n'est pas pour la désinfecter, ma boque, on a gardé. Simba, batou. Non. Na tikali na yango boy. 2 heures, 3 heures après, les gens qui ont petit besoin na zongi. Toujours même système sur la maboko. Parce que dans le Congo, poussière les mingi. Moussalité, ato vandi sa elo côté, mon akalem so sur le maboko, au monde qui m'a belé penza na maboko eza poussière pour na mpepe. Pour la poussière et les kiming. Donc, ça, répéter le système sur la maboko à plusieurs fois dans la journée. Donc, mode de vie, il faut échanger ma comportement, la biso, et toujours système, il y a 1 mètre entre ngai na mutu mususu en face. Parce que, ma salive est au kende, nous devons au kosola, et au zwangai. Mais sauf que à 1 mètre, ce qui, toye banike, ce qui est en kosola, il faut ça, toujours système, il y a, n'a pour éviter ko pesa baninga oyo baza en face nanga ba microbe quoi. Voilà. C'était école de la passerelle. Azawana toujours pour ko sala musala ya mboka et puis azawana toujours pour passer ba message s'il faut, azawana pour sensibiliser peuple toujours ya mboka na biso et puis azawana disponible pour na mboka. Merci à vous. C'était Maman Liliane d'école de la passerelle. Tolandi bongo mbela ya Maman Liliane wasali bongo na ngambo ya Belgique malobi ala de na peuple congolais o nza azali ko passer ba moment ya pasi na kati ya confinement o boyebi bino nyonso confinement o ndenge azali koleka na ngambo ya RDC. Alors biso na ngambo na biso en tant que bapandisa ngonde na utu ko bisa bino tout à l'heure tozali mais to bazali bongo ko lenge ya ko kumisi autant mosusu ezali na ba dose ko ya malamu te mpona komela yango kosala koleka boye kosala boye ezali bongo malamu mingi te mokie peut-être nakoki kopermettre na bato kosenga basinda bamelaka babulukutu mais koyebisa bato batongola yango koyebisa bato batongola yango bana nde mpenza na makasi na ye frappé na banzela nyonso esika bato bazali. Pourquoi? Parce que bato ebele penza bazali kozwa déjà na motema mobimba makambo etali kisi ya Congo bololo makambo etali biloko lokola basinda makambo etali lokola ba biloko lokola ba nakoloba nini biloko lokola ba bulukutu Congo bololo. Donc bino nyonso bozolanda biso bozali bongo na esengo ya kolanda biso à travers ma mission TV pe komeka koyoka mbela na biso otozali kobelela po biso à travers ma mission TV to ko sensibiliser kaka à travers média na biso ya ma mission à travers émission na biso ya Allo Congo. Mais soki bandeko bazali kolanda biso bokoki kosunga biso pe po ezali na bana ebele bazali na RDC mayoka kaka soki tantine na bango na Belgique nda bengi nda yoki ba parents na ye moko ayokaka bango lisusu te tomona bana ya ndenge wana ayokaka ba parents na ye te ayokaka bayaya na ye te akoki kaka koyoka soki mutu aza na poto abengi nda ayoki. Pourquoi? Parce que ye nda atindelaka bango mbongo, parce que ye nda azwaka bango en charge ba parents na ye basila respect. Pourquoi? Parce que basalaka eloko ya malonga te amonaka bango financièrement baza bongo pamba. Alors bandeko boza na poto bobenga bandeko na bino parce que tozali ko signaler bino ke kaya ba mort euti bongo kozala na ngambo monga fula mama wana bakangi azali na maboko ya la police pona nini po auti bongo kopesa na bana na ye Congo bololo na dose moko ezali bongo mesuré te par le médecin na dose moko ezali bongo bien te pona bana balekani bana batalisi nzela nzambe pona nini parce que mama na bango ayokaki biyoka yoka ndeko yo zali kolandanga ndeko yo lingaka ma mission TV à travers cette émission
benga ndeko na yo na Kinshasa, benga ndeko na yo benda ye matoi yebisa yoka o ba médecin ba minganga bato ba salaka ba dose o eza penza respecté na kati ya bakisi nde bato koyoka ba tradi praticien botikela bango ba mama nani bakisi na bango ya bolimbisa nga ntango mosusu na lobi ekozala malamu mingi te mpo bandeko ebele mpe na poto toyebi balongo na poto baya na Kinshasa mpona koluka boma mama mpona koluka ntango mosusu bakisi ebelebele toyebi. Alors nga na ngambo na nga napesi kaka conseil na bandeko nyonso baza na poto bameka kosunga biso babenga bafamille na bango lobi to moto moindo akoki kokufa na maladi wana te nayebi te soki lelo tokoki kogarde même message po te bandeko ebele penza bozolanda nga boza informé na makambo eleki to perdre bato ebele po ntango mosusu totanga kombo te tokute koperdre monganga dedi tokute koperdre député national na kombo ya maître Mukendi o bino nyonso boyebi ya UDPS tokute koperdre bato ebele penza po te misusu natanga bakombo te. Alors bozala sévère à travers mabota na bino bozala sévère botika koluka nzela nini Kongo bololo ekoki koya po ekoma na poto s'il vous plaît toza na besoin na bino boza na besoin na biso alors tosangana tomibatela nalobaki likambo etali bamasque nalobaki likambo bamasque oyo ekozala penza pasi po te peuple congolais façon de vie na biso na ndenge topasaka bamoma yango moto moko te azali kocomprendre gravité ya maladie oyo moto moko te azali kocomprendre grandeur ya risque oyo tozali nango liboso ya RDC. Botala ndeko oyo asangisi bongo bamaske na ngambo na ye alobi oyo te akomisa yango commerce mpo nayebisaki bino dernièrement tozoyeba te tosomba maske epai ya nani Congolais a changé cop nde balobaka kalai ngangu kalai technique Congolais a changé na ye cop bana nyonso bomonaka na boulevard oyo batambolaka bongo na biscuit batambolaka bongo na biloko na nzela cassette fond de teint ciragère bango nyonso changer cop bakomi oteka na bango bagan bakomi na bango koteka bamaske wana bazali kotekela bato soki azwi yango alokoti oyo nyonso amoni na nzela aki asokoli yango aya ye kosala nini acheli bato lisusu na nzela. Heureusement sécurité ya société moko amonaki ye botala makambo ekomeli aux agents sécurité awa okangi ndenge azosukola ngo kangi asukola yango c'est-à-dire kawa la babo wa kosi eza moko ça va tobenga molière azwaye tobenga molière azwaye amesprit mabe bande robine mo botala maramba boy kanga yo misuna makila tala oh yaya lokota na biloko na yo tana kati ko to longwa wa ok prison etenge prison fele yo la mama tokangi mutu aza kosala propagation coronavirus ye zela moliere yo azwayo opesi mo pena kobeta pena yo biene natina pena moyemba osombaki na oyo
kende na ye Et voilà, Botali, Bomoni peuple congolais, donc congolais, azo bomande kone congolais, pour na ba intérêt na ye. Nga momosusu, toko koloba, ah, ndeko nzala, omoni na confinement, oyo, mototo mosusu azo yeba lisusu nini ya kosala te, bisika basombaka biloko, bakangi, bisika tango mosusu openza esengeli po akende penza po ateka biloko na ndenge ezalaka, aza lisusu na possibilité te. Mais moto azali kotala, tango mosusu moto tango azali kolokota ba masque, ndenge ba mama ba bidon oya ba ma itomelela ka bakei nango na quartier moko ba sokoli ba enango ba yeba ko tekela ba tradi praticien wana ba ye ko tekela tango mosusu bato ebele penza o basalela ka ba bidon wana. Mais biso to kozongo lisusu à travers batangawis, to kozongo lisusu à travers ba kisi ebele bele penza o ba pesa ka biso. Or entre-temps quelque part ezali pe sensibilisation. Ceux qui bazali ko sensibiliser peuple congolais au vrai sens du mot. Parce que tous les peuple moko penza, bon mon a publicité na biso. Faut ba yemba, faut makambe le kapenza ebele na kati pour Congolais comprendre. Ceux qui ba yembi na kati te ba che ba comédien, faut ba luka batu moko penza oyo mas moko elandaka. Ba tindika bango to pe ba tia bango na nzela pour ba meka ko sensibiliser peuple congolais na niveau ya makambo o penza. Lobi nazaki na changu. Peuple congolais azoganga. Mama Olive, ozali wapi? Mama Olive, waka kosunga biso tango nyonso. Na makambo ya confinement, ozali wapi? To ebite, tango mosusu pe Mama Olive azali na confinement, ya makasi penza ye pa azali kobanga, liwa, ndenge biso nyonso boye tozali kobanga. Peuple congolais a telemi na balabala, ayebi na etina ya maladi ote. Azali komona batu bazolata masque, komi kutuloko muto alati masque, nde ye aza na VIP. Ou azana masque te, yé azana classe AC. Or, ezali important pour le peuple congolais nyonso, azala na yango na esika public. Na bisika o penze ezali bongo public ezali bato baza confiné neti wana tokitaki na commune Masina lobi je vous jure bato bazo welela bazo bosa na bango ke 1 mètre wana balobaki komi lokwa slogan. So il va dire 1 mètre mais asalela yango penza na ndenge esengeli bato bazali kosalela yango. Gouvernement bosunga peuple congolais pour na fête ya alternance 6 millions il fallait que ebima pour na makambo etali santé à peuple congolais 1,8 million. Je vous jure peuple o lobi akokola peuple o lobi akofungola misu akotala soki ekomi na tango makambo etali penza ba sauver peuple congolais tala mbongo batiela kabiso. Ce qui est comme na tango ke ba kondi ba sepela ba fêter ba kende ko passer ba moment na bango ya malamu penza na mopanzi peuple azalite tala ba mbongo ba bimisaka. Tonandi ndeko Fayulu na ngambo ya poto asengi d'urgence ba arrêter misala ya baso de mouton wana pour te peuple congolais azala sauver et puis ba mbongo nyoso ya so de mouton wana ba meka kotindika yango na ngambo ya il y a budget au bazolinga penza ba bimisa pour na ko sauver peuple congolais à travers maladie o ekote libiso. Quelque part na koloba kende ko Fayulu félicitations. Ezali réflexion moko ya malamu esika ba travaux wana eumela ki penza déjà so ki temps ebele mbongo o susu bazo bimisa na gouvernement pour te ba meka ko continuer yango en attendant bato bazali bongo na ngambo ya prison ba meka bongo kozongisa misolo ya l'état. Ole ba accélérer misalana ba accélérer na ngambo etali santé à peuple congolais ba accélérer na ngambo etali hygiène pote peuple congolais aleka bongo na moment moko ya malamu na kati ya confinement oyo peuple congolais a se retrouver pour tango mosusu congolais azali pe ko ignorer maladi yango po azali ko mona clarté mais ceux qui batalisi congolais ke tala loso na oyo yango oyo mafuta na oyo yango oyo mungwa na oyo yango makala na oyo yango oyo vana na ndaku
totalela nanu temps oyo ndenge koleka ndenge nalandi lelo na etando eke bakonzi mosusu mpenza bazali ba ONG mosusu bandi kotalisa bakonzi oyo mpenza bafutamaka na baministère toyebi biso nyonso bakabinet bato combien bafutamaka baministre ndenge bafutamaka badepute nationaux ndenge bafutamaka badepute provinciaux bokanisa pe peuple apesaki bino bavoix asalaki bino confiance mpo bokoma na esika bokomi peuple wana azali en danger pendant qu'azali en danger na période oyo osenga ba réduire ba salaire na bino bokoloba bongo bana nanga bakolia nini bongo peuple wana matisaki esika ozali akolia nini parce que bino pe botelemi mais botelemeli wapi po peuple azomona bino te bino bo se sauver pendant que tozali koluka bino na moment oyo bokende ko voter biso loi ya ba mesure au président de la République azwaki surtout ya kokundaka bibembe to constater penza ke etikali bongo ba dépense wana épargner peuple na makambo mosusu etikala bongo ba pasteur pe na ngambo na bango basambela batelema basala quelque chose pour na peuple congolais parce que quelque part na landi ba pasteur ebele balobeli likambo ya maladi oyo quelque part po totala pe côté spirituel ndenge ezali kozwa bato est-ce que tant mosusu pe soki eye ekuti yo pamba te ekuti yo sans seigneur te nde ezali kofrappe si vite toyebi te parce que moto abatelaki eza nzambe soki nzambe apermettre ekota na vie ya ndeko atobe nzambe ye moko ayebi tolanda pasteur moko apesi biso pe message na ye ezalaki pe message moko très édifiant nalobaki na garder yango mpona peuple congolais tolanda yango bongo tozonga nsima. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ce virus qui nous frappe aujourd'hui, c'est un avertissement. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont figés dans leurs pensées, dans leurs connaissances. Ils oublient qu'il y a un Dieu créateur qui a trouvé la solution face à cette situation qui est le virus qui fait rage actuellement dans le monde. L'argent ne peut jamais te sauver devant la mort, mais devant la maladie. Jésus est le don qui nous est venu du ciel. En croyant en Jésus-Christ, nous avons la vie et la vie en abondance. Mais celui qui ne croit pas en Christ est condamné quoique vivant. Même si tu dis que je ne pratique pas le mal, tu es intègre. Mais aussi longtemps que tu n'as pas crié en Christ Jésus qui est le don de Dieu, qui a donné sa vie pour l'humanité, sache-le très bien, tu es mort quoique vivant. Le monde était plongé dans les ténèbres à cause du péché. Et le malin, le diable, a pris le dessus sur tous les humains. Et c'est Jésus, l'unique personne qui est venu mettre fin aux œuvres du diable. Il est venu détruire les œuvres sataniques et diaboliques. Le nom de Christ Jésus est plus puissant que cette maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de tout le nom. Même le nom appelé, c'est un nom. Jésus est le roi. La vraie couronne est sur la tête de Jésus-Christ. Et non sur cette maladie appelée couronne. Mettez Dieu au centre de vos vies, peuple américain, peuple français, asiatique, peuple du monde entier. Et vous allez voir la gloire de Dieu. L'intelligence que le Seigneur va vous donner. Vous allez voir comment est-ce que vous allez émerger dans vos recherches. Mais sans Dieu, sachez-le très bien, tout ce que vous allez faire ne va pas. J'étais en train de prier par rapport à cette situation. Puisque Dieu m'a parlé de ces choses depuis l'an 2018. Il m'a dit, à partir de l'an 2018, il y aura des choses qui vont se passer dans le monde. Qui sera comme un flash de tout ce que Jésus nous avait dit dans le livre de Matthieu chapitre 24. Et le Seigneur m'avait dit, cela va commencer en 2018 jusqu'en 2025. C'est ce qui se passe actuellement. En début de cette année 2020, précisément le 3 janvier, il y a une vidéo où Dieu m'a mis à cœur de parler à son peuple, d'avertir son peuple d'être prudent, de ne pas être distrait dans cette année parce qu'il y aura des surprises désagréables. Et je vous dis, bien aimés, après ces événements, il y aura encore des choses plus dangereuses. Des choses qui vont se passer dans ce monde où l'homme n'aura pas la capacité de les maîtriser. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Les mauvais jours arrivent, bien aimés dans le Seigneur. Si vous voulez être épargné, vous devez vous vêtir des armes de Dieu. Pourquoi tout ça? C'est pour nous annoncer que le Fils de l'homme vient bientôt. Voilà pourquoi ici il nous dit dans le livre 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, il dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ce qui peut nous sauver, bien-aimés, c'est de donner nos vies à Jésus-Christ pour qu'il puisse
nous conduire dans la voie de la justice, entretenir une bonne relation avec ton Dieu dans la vie de prière. Puis par rapport aux situations qui vont se dérouler dans ce monde, l'Esprit de Dieu va te conduire, il va te diriger et il va t'épargner dans pas mal de dangers. Et pendant que j'ai prié par rapport à cette maladie, j'ai imploré la grâce de Dieu. J'ai senti un bruit comme le voix de tonnerre. Et par là, l'Esprit me dit, ce sont les voix des saints qui se sont associés avec moi pour implorer la grâce de Dieu. Et Dieu a écouté la prière des siens. À partir du 21 mars au 21 juin 2020, le Seigneur nous a fait grâce. Cette maladie ou ce virus sera englouti pendant la période du printemps. Parce que je vois là un vent qui souffle en provenance du septentrion, un vent chaud. Et ce vent-là va balayer tous ces virus dans son passage. Parce que l'arc-en-ciel de Dieu est au-dessus de nos têtes maintenant. À partir de maintenant, oui, vous allez voir des situations qui va s'élargir, s'étendre encore de nouveau. Et ça va s'éteindre comme le feu bien-aimé. Et ça va se dissiper comme la fumée. Même si vous voyez des chiffres s'accroître, Dieu se révèle dans des choses difficiles et impossibles. Même pour Lazare, il a voulu que Lazare soit enterré. Il commençait déjà à se décomposer. Après 4 jours, le Seigneur a apparu, n'est-ce pas, pour ressusciter Lazare. Comment est-ce que vous saurez que Dieu existe, qu'il est puissant, si vous trouvez vous-même les choses faciles? Dieu se révèle dans des choses difficiles pour que le monde sache réellement qu'il est Dieu. Dieu nous a fait grâce. Nous devons profiter de cette grâce bien-aimée pour nous rapprocher davantage devant notre Dieu. Et comme signe, la saison du printemps, sa température va se rapprocher de l'été. Et ça sera similaire à la température de l'été. Et ne vous étonnez pas pendant la saison de printemps, si vous attendez les canicules par exemple, et ne vous étonnez pas. C'est une saison qui sera pas comme les autres. Et c'est exceptionnel par rapport à la situation actuelle. Pour que vous sachiez. Bolandi, bandeko nyonso, penza message. Il y a pasteur à travers ma mission TV. Alors Congo émission esangisaka ba Congolais po te tomeka ko solo la makambo etali mboka. Toyaki na ba message o nyonso po te tomeka un peu ko solo na peuple congolais. Bolandi ba décision to pe ba mesure ebele penza président de la République a pesi awa to koti na kati ya isolement ya Kinshasa biso nyonso toza isolé. Province ya Lubumbashi pe baza isolé. Baza pe obligé te akokende Goma, baza pe obligé te akokende na province mosusu penza po ya nini po te ba meka kokabola o etali bongo maladie wana te bandeko. Bolandi biso à travers ma mission TV, bolandi biso à travers ba émission belé penza o to seleli bino ya sensibilisation. Voilà pourquoi to sengi na peuple congolais o nyonso alandi biso à travers ma mission TV, o nyonso penza alandi biso à travers émission o Allo Congo. Bon continuer ko s'abonner. Bon continuer pour s'abonner, bon zangate bongo penza, potika ba commentaire na bino à travers ngambo la biso penza sika ba commentaire etika laka. Mais bandeko o nyonso bazolanda biso. Bolandi sango ya pasi o ekomi. Na moment oyo réflexion na bino ezali nini? Na moment oyo réflexion na bino ezali wapi pour na peuple congolais o nyonso penza azali bongo ko souffrir na likambo ya pasi oyo ekomeli biso. Bandeko ba congolais na ngambo nanga nazolinga pe na senga na bakonzi ya mboka. Est-ce que bakoki kosala quelque chose te pour na ndeko mwana ntemi? Po ndeko mwana ntemi na ngambo na ye alobi maladi wana ezawa te. Yaza ne Congo. Alobi maladi wana eza ate. Bota na ndenge asangisi peuple congolais na kati ya lopango na ye. Na ba journaliste, na ba cameraman, na ba nani bato penza ba yaki etuluku pona koyoka ye, pona kotala ba spectacle na ye otomona ka de temps en temps. Toloba nini pona likambo ezali bongo penza kokotela to ko vanda na kati ya mboka na biso. Ezali bongo kopesa pasi. Bolanda quand même bongo bokopesa ba suggestion na bino à travers ba commentaire to pe ba message na bino à travers le numéro de Allo Congo ou ma mission TV. À tout à l'heure. Africa.
Bolandi biso ceux qui vous un message, botikeli biso à travers commentaire, botikeli biso à travers le numéro ya ma mission TV. Tozali na pasi pour na koyeba ke bande kona biso ebele ya poto basali bongo na confinement. Ya makasi tango musu koleka biso na moi liberté ya moke tozali na ngona kati ya RDC, mais tozo sala pe appel na bande konyo so bazali na poto bobenga bande kona bino bo interpeller bango concernant ba kisi ya bokoko bazali penza ko $100 bango pour interpeller bango sensibiliser bango pardon côté bazala bongo na bokebi na likambo etali maladi opebo rappeler bango ki ezali sérieux ezali penza koboma. Alors topesi bino merci pour vos alaki ebele kolanda biso tolobaka tozali liso na bino esika information ezali litoi na bino pe makolo na bino kokita en temps réel tokutani mbala sima mpona baactualité mosusu mais entre temps napesi merci na grande équipe oyo tozali penza kozwa bariske na bango mpona kopesa bino bainformation oyo merci na Derrick Lukeba, merci na Voldi na assistance tokutani mbala sima. Bye bye. Ma mission TV, le miroir du monde.